Can copy me, no personality but still born in Germany. All these bitches think they a friend of me. Pussy good, yeah, everybody know I could. Fake friends, see how face it and see the one. That's why I stay in my own lane. Gold everything, now you can touch my chain. 80k on my neck, still got some in brain. Walking like a G-hole, got a heart attack. Smoke the green everywhere, cause bitch, I don't care. Fuck the fake, they never share. J's on my toe, walking on my flow. These hoes knowing this. Oui, voilà, il y a un maillot du nom de Bundesliga, tu es sous pour passer là, poké na biso, oyo ser na biso à côté de Mibali. Alors, à l'objet que le mari est le chef de la femme. Oui, on a pensé à ser na biso za na raison na yo. Botanga ka jeunesse te il faut botanga jeunesse binonyo so basi na Mibali, botanga jeunesse elinkolo banini kuna na jeunesse. Parce que jeunesse, tu dis que ça a été bandé à Mokili, quand on a créé Adam et Ève. Alors, ils ont dit que jeunesse, c'est jeunesse qui est le commencement. Alors, il y a que non, biso mibali tozali ba descendant ya Nzambe parce que créa biso na première position tozali ba mikonzi. Alors, au mata okita tozali ba mikonzi. Alors, mikonzi anani il y a moisi parce que moisi les femmes soient soumises à vos maris. Alors, pour gagner la mobile na yote, ndenge ser na biso lobby, ezangate ha, ser na biso lobby. Bo gagner la mibalité, bo critiquer mibalité, bo finga mibalité. Alors, on est normal, comment il faut pas bo ça là, on est bien té. Alors, suivez après ser na biso, après on va revenir. Mobile ba gagner la kete. Eh, yo comme ça mobile ra moi na yo. Hein? Mobile ba dictaka été. Moi, c'est il faut ça maniable. Il faut pas, hein, mobile, des fois, l'action est là. Yo, comment on gagne le mobile, moi, que moi, on a bino. Oyo, quand il y a les canons, on a bino, bien, moi, on a souka, batata, a bino. Té. Mobile, a chef. A sala, té. A zanango, té. Il est le chef. Respect. A mi balignos. Eh, yo, t'as la jeunesse, té, hein? Eh. Mobile akutana na Nzambe, mobile asolola na Nzambe, mobile ebi seka mokili. Tuna damte. Mobile ebi seka nyonso tu, mobile ndo mona ke wana. Kando mona ke malili wana, azana biloka mabena nzoto. Oyo comme c'est le kaniti mona moa musala, poyo salaka, poyo teka biloko so ba mbila, oteka so ngai. Comme c'est le kaniti mona boy, boniko. Le mari est le chef de la femme. Retiens ça bien. Il est le chef. C'est lui qui commande. C'est lui qui a le bâton de commandement. Que ça te plaise ou non, le mari reste le chef. On est comme nous, hein? Oh. Non, il dit ceux qui ils sont bon. Ils sont bon côté. Ils sont bon côté. Ça va ça ma belle, funda pas nzambe pas mukolo na ye. Mais yo ko commissaire de quoi torchonté. O commissaire de quoi neti ya loko te, bongo te. Moni bongo okabae. Okabae. Mukolo kuta ya bisika ba lingi ye. Ba matisi likolo. Ba tomboni ye. Ya neo kimanda. Neo kimo. Zonga zala une femme idéale. Voilà, je suis. La déclaré hier, Ezaline point de vue. Alors, Narolo Baboy, Ezaline Denga lobby que non, ce qui ba maman ba teka so teka bangai o teka banini na ebi que ngai pondu ce qui na fumbwa nyonso wana Ezaline nango business. Maman a côté kané ngai na a côté kané nini parce que to ebi que et là, on se bandara na moke et son mata. Wana nde toza d'accord te na maman parce que ok musika. Place wana ezali que au fingi ba maman makasi. Alors il faut aussi excuser pas ba maman parce que côté wana olobi mabe parce que mibali tant ba bi respect na mibali ezali respect ezana na deux sens. Ezali te respect mobali faut à importuner moi sinon. Mobali il faut respecter pe moi sinon. Tant moi c'est à respecter mobali. Alors, mobali, moi si pardon, moi si à respecter mobali nae, mobali peut faire respecter moi si nae. Alors, nandenge il y a Bible négo comme qui na jeunesse, au côté na jeunesse, alors on va éclaircir que vraiment on est très important que mobali peut faire respecter moi si nae. Oyo
aebike azali mosungi na ye. Alors maman na ye kobeta société pour nolobi que non mobali soki azosala eloko te, il faut toujours kozala na respect. Oui, wana oza na raison, mais alors mibali nyonso bakoki kozwa yango te en considération que non il faut bazala kaka azosala eloko te avandi na ndako. Mama okozwa mobali lelo asalaka eloko te, alobi ke okovanda na ye ka 1 mois 2 mois après yo mutu kobalukela ye, parce que bino ba mama bochangeaka na à tout moment. Okoki oloba o nazwi na ngai azala na ye na ndako, mais yo mutu liboso akobimaki oke koyebisa bacamarade na yo ke mobali nanga asalaka eloko te, abalalaka na ndako, azali koboyi fatigué, parce que soki mutu oza na ye kaka à tout moment na ndako ebayisaka, parce que libala ezali eloko moko ya moke te. Oko respecter mobali en tant que respect wana ezali vraiment mutuel, ezali eloko nzambe nde alingi to respecter mibali na biso na basi na biso. Alors rekomate etala neti extrait ya film oyo ndenge mwasi mobali ndenge a maltraité mwasi na ye et puis ndenge azosala mwasi na ye, est-ce que bokoloba nini bopesa suite? Eza kaka extrait ya film na biso ya bandeko na biso totie kaka po tolakisa bino ke eza na mibali mosusu bazali mabe. Alors nanga na kokondane bamibali oyo pe basalaka ba acte oyo eza kitoko te. Il faut bo respecter basi na bino ntango mwasi apesi yo respect, alors yo pe il faut zongisa respect wana. Mais soko komi ke kobeta mwasi na yo na boye ye parce que mwasi aza na raison, soki azalaki mwasi aza na tort wana olingi koloba ke non mwasi asali mabe yango wana asalaki boye, mais mwasi aza na raison atuna yo mituna outi wapi okendaki wapi. Alors parce que ezali droit na ye auti atikali na ndako na bana alambeli yo et puis yo oye olete, alors mama aza na droit ya kotuna yo parce que ezali droit na ye, parce que nzambe pe apesaki mwasi droit na ye objectif na ye. Alors maman bolanda extrait à moquer. Explication à me donner. Tu rentres à 3h du matin et tu fais comme si de rien n'était. T'es malade de me... Allô mon amour. Oui, écoute chérie, écoute. Non, t'as mis de la froide, c'est que j'aime. Oui. Attends. Non, ne me dis pas mon cœur. Mais écoute, on fait ça? Non, allez, écoute que ça. J'arrive chérie. On fait ça? Vas-y, je te fais plein de bisous. Bisous à tout à l'heure mon cœur. Et tu es là? Hein? Enfin. C'est ton petit déjeuner. Ouais, merci. Bon appétit. Ouais, de rien. Kolanda extrait wana, et alors pour na epesa bino ete ya bino que non ezali na mibali mosusu bazali mabe. Alors namoni eloko mabe te mwasi wana ndenge asalaki atuni kaka mituna otaki wapi, j'ai droit de l'explication. Bien sûr mwasi soki atuni mobali na ete mobali akokaniselaka ye mabe que non asalaki mabe. Bon ezali na mibali mosusu ezali parce que amour ekomi vraiment ezalaka réciproque. Ezali que ezana na mibali mosusu bazalaka que non alingaka soki aza na relation na mwasi, alors akolinga mingi mwasi na ye asalela ye zuwa. Po eza na mibali mosusu balingaka na bango zuwa te. Po oyo bamoniki basalaka na bango mabe te, alors ezalaka ke mingi bakutana na basi moko ke ya zuwa mingi. Oyo basalaka makambo wana bakutana na basi moko oyo bazali na zuwa te. Alors wana eza vraiment c'est normal. Wana photo vraiment total yango malamu. Mais ngai biso ba maillot du nom de Bundesliga tout ça analyse na nganga na lobby que maman ezana biloko mosusu lobi malamu, ezana biloko mosusu lobi mabe. Mobali akoki kovanda te na ndako asalaka eloko te. Mobali fo abima aluka pona famille na ye. Tango oluka te na famille ezali te kaka ko balisa na mbeto bien ko bwaka yo nde akobwaka ye nde wana nde mobali akokima ndako. Ezali wana te za eliloko ezali okobwaka ye lelo omatisi likolo okitisi ye. Alors eloko mutu ezali que il faut assumer ba responsabilité na ye en tant que papa, en tant que mobali. Pour ceux qui osent lelo obwaki ye na likolo après oyambi ayo nayebi ke ekosala elengi na temps moko ke osepeli alors ozala bien okimisi mwasi epa ya mwasi. Mais sikoyo soki neti ovandi na ye temps wana ya kobwaka ekozala sikoyo ekozwa temps boni
pour naïbi qui ezali nango kaka eloko moko ya mutan moke après nyonso ane kozala esili nango ekokoma ke papa toza na besoin ya mbongo ya kosomba biloko ya kolia. Bon bamama oyo batekaka soki ngai na bango nde bazonourrir bandako, bango nde bazofutela bana minerval, mais papa asalaka eloko te avandi ne na ndako aleki ase débrouiller nga naza pour yango ke bapapa wana il faut basala eloko po alors bakovanda te ke avandi na ndako asalaka eloko te, il faut akascade na ndenge ke ya mobali ntango aluki mwasi il faut assumer ba responsabilité wana de na sens ke ba oyo basumaka ba responsabilité wana bazala bakutana na basi oyo balinga ko respecter bango te que balobaka kaka ke basalaka eloko te vraiment eza pasi basi na mibali il faut beaucoup ko comprendre mibali pour moi mobali oyo akolinga yo mingi yo koloba ke alingi yo te oyo akolinga yo te olobi ke alingi yo sikoyo tozoyeba te bozali na position nini. Alors tozongela maloba ya Bible que les femmes soyez soumises à vos maris, respectez vos maris, mais soumission wana vraiment ezalate que mobali a importuné yo asala yo mabe abeta yo ndenge bouti ko la extrait ande kona biso wana ndenge babetie alors ezala bongo te. Alors ekomaka tamo ke non kanda eyaka nango obeti mama mbata omona bitumbe komi ya makasi. Alors soko beti mama mbata température moni kazongisi te température ekiti sengaye bolimbisi po ke bolimbisi ebikisaka mutu epesaka mutu pe. Alors ezalaki analyse na biso ba mayo chino de Bundes TV bino mibali bochango na mitute ke non il faut kaka bovana bandaku pono bimana ndako ke koluka mwasi mususu après amatisa yo po kima mwasi na yo. Non, il faut assumer responsabilité na yo autant que mobali. Alors romona ke nzamba ko bénir yo mais soko sali mabe que non ok ko okiminda ko ok ko za mwasi mususu nzamba ko pinir yo ko zala na yo na respect wana ekoyela yo te parce que ezali comme si ko problème spirituel. Alors ekozala te ke okimi pona que okoka ko okima ba problème mais problème ekolanda yo susu kutu kuna ekozala pire ovandi moke ba matio likolo. Alors après ba matio deuxième semaine troisième semaine 1 mois 3 mois papa lukambongo ya kolia. Alors okimi susu kuna ok na musu c'est pas ça. Alors il faut avoir la position avec merci ezalaki analyse na biso lelo. Alors te souhaiter bino bon week-end. Alors on est ensemble, abonnez-vous sur notre chaîne Mayo Gino de Bundes TV, vous ne serez pas déçus. Alors biso ba Mayo Gino de Bundes TV tozaka kaka na ya Bundes. Alors tozo présenter bino ba mission moi kitoko ke bokoka ko abonner. Alors vous allez décider. Alors vous s'abonner à Mayo Gino de Bundes TV. Alors eloko mo na na posa na botita biloko la 6 novembre tozotinda ba voiture tozotinda ba car na Kinshasa. Alors ceux qui sont après au bien Mayo Gino de Bundes TV. Alors vous allez décider. Merci quoi. On est ensemble. Gino de Bundes TV. Copy me, no personality but still born in Germany. All these bitches think they a friend of me. Pussy good, yeah, everybody know I could. Fake friends, see your face it and see the one. That's why I stay in my own lane. Gold everything, now you can touch my chain. 80k on my neck, still got some in brain. Walking like a G-hole, got a heart attack. Smoke the green everywhere, cause bitch, I don't care. Fuck a fake, they never share. J's on my toe, walking on my flow. These hoes knowing, that's why they blowing. Life up to you, it's where you go. That breezy bomb is lighter, cause she a real one. Popping bottles, swollen J's, I had some real fun. They wait until I'm dropping, asking Ree when you rocking, cause I know that I'm popping, never ever stopping. Got my racks up, bitch you better back up. Hoes are fake, first I'm gonna check up. I fuck with the real, cause I know how they feel. You know me, you know Ree, you know where I wanna be. Bitches sucking D, and that's for free. They try to copy me, but they never can be me. Lame bitches never ever. Huh, yeah. They be faking, they be snaking, they be lying. In the end of the day, they be crying. They be faking, they be snaking, they be lying. In the end of the day, they be crying.